MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote ba lingami, certainement vous allez très bien. Car ndenge mboko na yebi sarabino ke toko fanda kimiate et les cambo foye ebima. Moi je crois que tu moni poste na ye. Vraiment elenge moi si boye a flair d'âge à keka boye. Akendaki deal ndenge ba benga rango. Donc c'est une prostituée. Et personnellement famille na ye balimbi sangai. Ayana deal na mwana mobali na hôtel bakei 4 jours bavana na hôtel et tout ana et sali que 4e jour mobali abimi abisi alobi na réception kazo yake osombeloko après bangongebele réception et intrigué bango balobi ba meka ko kene ko checker de bakuti la fille bakati ekingo eleki na lemba. Elle s'appelle Maëlys Ngoyi. Et puis si pas c'est pesi mawa. Et une génération sacrifiée vraiment. Comment on a la fille azomona na fille anzalate hein si toko loba. C'est vrai na lobite ke aza soki na famille soki ya riche soki nini mais azomona na ke parce que bilonge fundaka voilà yana basi mususu na sina sele mission mo awakala na lobe loko kindumba kala to eba bat basala ngo pona pasi mama mo boya uta bwende ayeko parar na Congo na ba Congo ayaki soko luka soki oncle na ye parce que ba parents ne ba kufaki jeune fille moko ou encore ba raison moko songolo pakala et sali ka telengani et sika okende zate ba tout ba ya ma bazwa ki après ba bingani et du coup atali ligola tali na saison monelo wa salate. Can you close this door please? Amoni ke show ezate na te kanzoto mais lelo bandeko les amis je disais que lelo ki ndumbe comme ma passion et au mona mwana ya ndako do mwana mo avana na baboti na ye ba parenta musu ba ebite abimaka ekena ba vie na ndako bazanga ya rolia te na tongo mo lo se mona na katope soki mapa soki eloko nini na pokwa mo eloko emona naka bomelima yi mukolo eleki pendant que ça na ba osa ba 2 jours azolia te et avant dina epenye momona mwana mwasi kitoko lenge mwasi kitoko komona mwana oyo mwasi kitoko tala tai abongi abala lobi batie na ndako abota bana azo soin ya famille mais tala vie ake kokufa tala vie moto ake kokufa liwa pardon liwa moto ake kokufa bolimbisa epesi passe epesi mawa bandeko toko teya toko conseil toko benda matoi mais ouf nzamba sunga baike bisika nyonso boza bopesaka toli na ba jeune fille bakokola lelo loyenge ndeko douleur bamema mokili na motu te tande nde mwasi kosuka eza vi na ya salaka andimaki un jour yosukele boye yo oza na kati ya bamakambo oyo teyama parce que likambo ntango yeke elobaka te andimaka te ke ekokomela boye. Je crois plus ou moins 2 ans passés tout le monde a comme fille en kimingai jeune fille moko na kata hôtel azaki drogué certainement vous vous rappelez na lobelango awa na sala émission na YouTube même na postara vidéo wana o mobala ibara iPhone na mbongo même histoire yekuto heureusement babomara été bala drogué a sakani na ye na place a foutre mbongo ya ibi susu azue téléphone azue mbongo Dieu merci heureusement bamonara ye oyo pe makila muto certainement bazo na bango mais ata bazui muto akufi akei azo na bo moitin ya pasi ya mawa non lo bana bandeko bana basi
surtout basi karte même na mibali tala et bien mal qui profitera te moni ndumba eza kofokop ya business oyo ebongisa mutu te ebongisa ka mutu te ya bambongo moko oyo atozwi ezaka esila na baboma esila na baboma yaye baninga bakoma okende mwa Dubai asombi biloko na ye koteka et azo se retrouver mama kosala eza ebele mutu tu na mokilo kande na ebisaka bino aza na eloko kati na wenza matia oyo opambola elobi découvre-toi maximiser potentiel na yo tia nzambe tia mayele omona ke esimba o ba vite ba via ba risque ya ba risque tala lelo akufia ke na bité ba masa na to bato basala même cop na ebisika bazali bomi lobela nini bon vous continuez ou carrément brotika peut-être le bagano liwe zanzela mutu parce que congolais mutu défi congolais so risque aya poto nzela makolo batinga ba okufa lobi ke non ba wa koma pe bazali yepa kocha mutu o ka chebe mutu pa acholi na mai peuple moko non effectivement liwe zanzela mutu nyoso mais yaya kufa na ngonga na yo te et puis kufa na ndenga malamu o liwa malamu te liwa bien te bandi wepesi pasi naloba na koleka vidéo te na yana kopesa conseil surtout na bana basi donnez vos vies à Jésus. Vous savez pourquoi na ebisaka bato omoni soki oboyi nzambe utiliser yo soko oboyi ko servir nzambe oboyi ate Satan a utiliser yo donc carrément so oza na alliance na nzambe te automatiquement oza na alliance na diable olinga te si Dieu ne t'utilise pas le diable va t'utiliser dans copé na kanaï ou résister été on comprend parce que o ezami sala ya satana Satan nga zana sali sabat mamboyo olinga gite to kana kusana vite siko ozana abri kaka so ozana nzambe so ozana relation personnelle na Yesu na o protéger parce que sans Christ tu es exposé bandoki ba osa o balingi na vie na yo Satana osa o alingi so oza envie ezaka ma nzambe bo permettre mabete pona nini po bongola motema de façon que ozala bien tope ozala na abri parce que sans Yesu tu es exposé oza rola ngungi et moindre pepe soka ba betelo maboko ta okufi ebele ba yeba ngote tala donnez vos vies à Jésus yandimela Yesu ozana abri comme ça Satana a utilisé parce que ça yango ndimela ngai et kota e obima osuka ka un jour boy osutuka trop tard et malheureusement la tombe repentance c'est raté Bible zoloba les vivants savent qu'ils mourront mais les morts ba ebi lorote soka sa kufi sili kuna malheureusement trop tard maramute ko nzambe ta simba sauté liwa moi se pesi passer perte na famille na ye mwana babotio babota ye amona elenge certainement ba parents baza en vie ana bande coupé que Dieu nous aide nalba ino yana lobelango partagez cette vidéo à Koufina Hotel et ba vie à so ba benga ngosuki nini ba mo benga de comme cop quoi mwana ndako et mais azala na ba bato na ye ba benga rae numéro atika soki côté nini soki wapi mutu mo watango ya na oluka fi mo bien ponaka wana numéro ya wana okengri abeti tangri alwa ngai nazana besoin na mon photo la sepe no za côté nini non mais bana basi franchement mutu ebité mutu monate na mukilo koma mambo belé milimo ko lata banzoto kapona yako détruire ba vie à bato vous prenez ces risques tout ça envoûtement kozanga Yesu parce que mutu ana nzambe te a inconscient aza inconscient
malgré que mon aïwana zoloba, aza bien français, machin, aza inconscient. Muto ananzambe, molimo mosanto zakati na a conscient. Conscience n'est éveillée. Arrive au question, ça m'a bien mal moi, et puis on a osate, on a osala. Par contre, l'autre là, ouf, homme animal. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Merte
autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo